basango bazui mosala ya kosomba masango pour ya kopesa bangulu à grande quantité alors huile pour ya kosala ba savon biloko yonso yemuza bundaki pour aller sa population bango bazé kosomba bobosani awa na 1997 98 et j'ai passé bakumbi motu ya kumu vitankanga na Luanda na Nazareth temple catholique basali na yango kilt obwakeli yango soy olei communion BDK ezena ba Kongo dia unabino botangaka ne mwanda semi akumisa islam alobi fumukusu azeko mériter basala ebongo po atumbisa ki courant tango alobaka balongola mbuta lumumba linu balongola kembe ebembe ya mbuta lumumba linu to barachaki yango pendant bazaki ko torturer ye alakisi yango aseki angweni tena mino ya suka nanya koloba moto koloba te eleki normal motu na bino po ya kobebisa lokumu ya nesongia nzila ezeboze ko pronostiquer na match ya rediffusion bilaka troisième président a koumelaté batangaka kombote ya Musée Laurent Désiré Kabila et quoi isami Musée Laurent Désiré Kabila troisième président ako inamindele politique na yako kumbe ko diviser mboka ingeta et salemi na Musée Kabila mais ba professeur école catholique bazoka même pas $250 élève moko zeko futa $400 te bako banda ko bimisa bino tolobaka yango Rosichi manga kenda tata na yalandi yango bana ya vuva mutolobi na ne mwanda nsemi kimia fumu kimbangu ezala pe balimbisaka ye bazé parmi bato ya yambo baluka kotia bosoto à la personne de Nesongi Nzila fumu kusuki ya mzala mpanda na Angola bana Israël ba rejeté ye bokonzi elongwa Israël kendana na Rome. Jésus a raté cause à la roi physique, accueilli roi spirituel. Ba libéré pour agir politique. Bangonde bateau. Asala ki yango na famille ya babola, justice est à la terre. Wana opposition ndakomiko senga. Bantondo bandeko balandi émission baindo bola mukamboto mabota mabino. Mbote na bandeko yonso bo meseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Ponini te bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission bayindo bola muka ekoyaka o mabota bino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo akei tena kolata basuvatuma ya tombola na mokuse moindo afandi na mabele yetonda kitakasi yende mubola ya yambo talantina nesongia nzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola ba yedi susu na eleko ye mpo ya kokoba bongo misala ya 1921 mponini te bangunza yonso kati na religion africaine na religion futuka mfumu kimbangu talantina manaka ya biso ebengemi bongo na kombo baindo bo lamuka tokoliki ya sokoto dweli susu mwa ntango bomona kibiso te na manaka mosaleze ko benda epai ne epai tango yonso kenda tango yonso zonga talantina to bunga ki mwa moke obetando ya bino kasi lelo to zongi to meseni koloba manaka yebolanda yango sans tendance et sans parti pris bolanda yango bolongola na ino bamposa ya kati bolongola na ino appartenance politique bolongola nano ba appartenance na bino kozala na bino na bonzambe mpona zemo Kristo moindo akozala kate mpona zemo musilima ya moindo akozala kate botikira yango barabu lalo to sepela kito sola na bino ba confusion ye etondi na motu ya baindo mingi bayi congolais ya République démocratique ya Congo na kati ya manaka ye nakozwa tango ya kosala bozongi ya kala bayilo poto balobaka rétrospective ya maye maleka tokotila bino elema ya nesongi ya nzila lelo bato baze koloba mwa mingi soko nesongi ya nzila lobeli prophétie lelo
bolobi alei misolo ya président Kabila. Mais le 13 mai 2000 la salle culturelle des eaux Nesongianzi la zwaka tango ya koloba ba prophétie Musée Kabila na bomoi tokotila bino élément tango toze koloba catholique atiaka moto catholique nda boma bantu moyonso ya baindo boze ko kanisa tolobaka yango po biso toyei na bonzambe contraire bokozo élément ya cardinal Mosengo na 2011 après l'élection asenga vérité ya ba urne yazalaka membre ya seni belema loko abusé tokotila bino confusion motema mabe ya ba politique tokotila bino élément oyo boyoka mingi pe bomona te tokolobaka ngo mbala Nkoko Tshisekedi ba publier ba résultat adjoité consciemment yebaki ka kotswa te makei ko prêter serment na ndako docteur en droit ataboya bobongisa boloba eze docteur en droit coutumier ingeta mais ka kokai ko prêter serment na ndako te lelo tala makambo miike eze kotia peuple congolais à danger moto moko o esengela ki respecter constitution c'est le chef de l'état constitution pour ya bato mosusu ezete lelo tokomi ko opposition machine à voler et kozala te bino pe bato mayele tokokanisa na bino elongo awa soko balongoli machine à voter na 4 mois soko 3 mois na ndambo yetikali ba élection kokiezala assainissement ya fichier électoral et c'est possible ou on a exigence il y a opposition décrispation politique boyebi et outaki wapi banda na accord à Saint-Sylvestre kondongwa yalaki moto ya violer mwana ya bato ba libérer projet politique bangonde bato asalaki yango na famille ya babola justice ya la terre wana opposition ndakomi kosenga ba délégué à IDPS ba kota na seni uta masolo ya laka ba yebaka te ke faut ba délégué réellement ba délégué IDPS ba zete na kati point d'interrogation et c'est pas si peu mawa lelo tozala ya kokita toyebi ke bokofinga sima ya kolanda manaka ye mais kofinga na bino epai ya biso eze singa na kingo ya imboa akokamwaka yango te tango mosusu akokamwa nde singa ya loketo po akomituna me singa ye namonaka yango na makaku ngai na mesana na singa ya kingo ezalaka bebongo ata lelo Emmanuel ye bokoma kokumisa bandimaka ete pa bana Israël soko maoma kimaka mpope bayokaka yete kasi tolobi eleko yeze eleko ya boyebi yango fumuki mbangwala kaka baindo bayoki ngai te baindo baconsidere ngai te po batangi boyebi longi akoya kobala na nabilaka ya 4e président religion africaine bongele meso mwene et balani na 4e président oyo batangaka kombote na bileko wana tango prophétie zeko salema ata na première président ata na eleko indépendance batangaka parti politique te na premier président de la République démocratique ya Congo batangaka te na deuxième tango président Mobutu akwesami deuxième akutani na lipamboli mibu ngai na sali na boloko mibu mokonzi ya mibala kosala 30 ans 2 ans ya pouvoir ya Mobutu ezalaki kita bilaka 3e président akoumela te batangaka kombote ya Musée Laurent Désiré Kabila et quoi isami Musée Laurent Désiré Kabila 3e président akoina mindele politique na yako kumbe ko diviser mboka ingeta et salemi na Musée Kabila akoumela te assassiné na fauteuil ya mosala wana bondimi 4e président à cause de la gêne
29 ans. Ata lelo bozé ko changer tes professeurs na 5e président état di bisoté. Lo kutande ba ko bongoloko. To meseni koloba bo sembo zena ntina te bati yango bizeu. Pe lokuta ata soko bokoti yango marasi kolumba be solo nango mabe ya lokuta. 4e président et quoi président Kabila Kabange. Mais botala itumba bobandi. Akuti mboka ya kokabwana 2001. Sima ya liwa. MLC pai. RCD pai. Andimi ko unifier mboka. 1+4. Exclusivité à la République démocratique ya Congo. Abenga Ruberoa, abengi Arthur Zaidi Ngoma, abengi Jean-Pierre Obemba, Yerodia Kota, to formuler gouvernement pour kimia ezonga na mboka. Nkoko Tshisekedi, esika yonso auti na bomoi, mbala ya yambwa vote, pa mwana oyo ya finga. Boyebi, bozongisa makanisi sima, aboyaka ko s'enrôler. Mais tangu a raté l'élection en 2006 à l'obité. Ndenge ba meseni ko benga l'office est très sérieux. 10 fois très sérieux que biso. To salaka masi kite na politique. Nalingi loko abilili bize to kenda na ino. Pour lelo bo attribuer prophétie makambo ye nesongenzi na fumukusu ke muzala panda na Angola. Basé koloba na eleko ye. Corruption, alei misolo. Yango bana ya vuva mutolobi na ne mwandanse mikimia fumu kimbangu ezala pe balimbisaka ye. Basé parmi bato ya yambo. Baluka kotia bosoto à la personne de Nesongianzi la fumu kusu kia mzala panda na Angola. Ayebi esika zele loke akosa. Mais tozwaka tango ya kotuna bango. Biso tozali ko bimisa bilili ya l'an 2000. Nesongianzi la lobeli prophétie. Bino bo bimisa ta elili ya 2005. O bolobela ka prophétie. Soko tozali ko beta nkota yoko na bandeko bazene teni ya roji. Tokenda na ino to zongisa makanisi ya bato. Bomona mbula. Petango nini Nesongianzi la balobelaka prophétie ya ba président ya République démocratique ya Congo. Bongo toko zonga na ndako ya mosala poto pusa manaka. Tolanda. Nyonso wana bayebisaki bino yango. Bino bomona kite me bayebisaki bino na banani. Yambo bakanga Mbuta Lumumba balukela ye tumbu ya liwa. Ba préparaki population congolaise batia yango anti donc contre Lumumba nde wana na église catholique. Na église catholique Cardinal Malula azwaki mosala ya koyebisa bato te koboma communiste ezali sumu te. Attention, Lumumba alingi koteka mboka na ba communiste. Communisme ezali satanique. Ndenge wana mingi na kati na bino osepelaki liwa ya Mbuta Lumumba. Nzoka nde Mbuta Lumumba azalaki angelu ya Nzambe batindaki epai na biso po ete asosolisa biso. Po ete toko kolongwa na pasi, po ete tata mama kolongwa na pasi na biso bino boza kozela biloko uta poto. Me biloko uta ka poto yaka. Yango zo ko continue na pasi. Esengeli tozo bosomi o ezali spirituel. Tango nyonso bakoluka bosanganyeza la conclave ya Luluabur, to ya Lovanium, to nini ko créer bango désordre. Ti to komaki na eleko ya Mobutu. To komi na eleko ya Mobutu. Le même mindele batiaki Mobutu. Le même mindele bataki kosala kaka makita pona mboka oyo. Te kino batiaki yepe banzube nyonso. Te tango ayekolongwa. Lelo tokomi na président Kabila. Mingi tango tokolobela bolamu oyo esengeli na yango pona to appuyer président de la République bakobenga biso tozali bakabiliste tozali kosala campagne pona ye. Tata mama, nation congolaise ezali ko appartenir na biso ba congolais. Ebongi toyeba yambo président de la République azalaka nani na kati na mboka.
Na loi ya création, président aza lokola papa, gouvernement eza lokola maman, population eza lokola bana. Na motindo wana, bana bozali na devoir ya koluka bolamu ya ndako na bino. Toyebi te biso population rôle na biso ezalaka nini. Biso population tokanisaka boye. Ah, babalabala ekufi, mais président lobini, président sali nini. Biso population au lieu de espérer kozwa makanisi ya papa na biso tosala na kati na ndako tobongisa ndako na biso te elikia na libanda. Président Kabila ye yambo pona nini président Kabila? Président Kabila azali Katange. Pona nini mabele ya Katanga? Ebongi nyonso wana toyebaka parce que tozali nango na boyebi tokososola te. Ah, ekoki na moto wana akamba biso. Fumukimbaku bakangeli ye na Mbanza Ngungu. Akende kufela wapi? Na Katanga. Mutalumumba bakangie na Mbanza Ngungu. Akende kufela wapi? Na Katanga. Mabele ya Katanga ezali mabele oyo eyambi makila ya talo. Makila ya baye balukaki kobikisa mboka. Nde wana na kati na mabele wana mbuma esengeli ebima pona kobunda etumba ya lobiko ya mboka. Nde wana président Kabila abimeli na mabele wana. Président Kabila ye na mission mobimba aye na mission oyo esengeli te biso tososola pe tosoutenir kasi tobosana te complot eza quelque part, complot wana eza na Occident. Tangu président Kabila ye apesi programme na ye na mosala oyo alingi asala mpona koluka bolamu na biso ayebisaki biso quelque défaut. Alobi na deuxième république tala mayeba salaki oyo kasi sika biso tokosala boye. Mindele bayebisi ye boye. Okoki kosala te soki biso te tosali. Makanisi na yo ekoki kosala te ya biso nde ekosala. Na bongo tikela biso mabele tozwa nyonso biso tozali yango posa. Tikela biso terrain. Ye alobi bobandi koyiba kala. E mwana ya Afrika avant même indépendance ayoki nano ata bisengo te. Ngai mission na ye na yango ezali te mpona na s'enrichir me na ye mpo toluka bolamu ya bato wana. Ezali nde boye tolingi todefisa yo mbongo parce que kuti crise tolingi todefisa yo mbongo ye ayebisi te mbongo ekobima kuna esengeli Belgique azwa mpe aye commission. Belgique mutakoyebisa bino te loko bolingi bobongisa banzela ou bien bolingi botonga bausine to bolingi bosala boye ngai moto nakopesa bino basociété ngai nakopesa bino baingénieur. Alors, quand vous venez Bokondima, Batowana bakofuta ma 5 fois plus. Et l'inko le bambongo zotika la kaka kune pa ina bango. Bino bokozo kaka mwa muke, l'air bokosala banzela pe esilité. Et ceux qui ont bakisi na bata deuxième république na musala bazaki na ngope ya kozwa susi bango eteni ya kuchana poche. Pasi ya kozala mingi. Botika biso kaka nanu boye. Tozala lokola mote azongi mboka na Kongo ya Pamba. Azangi na ye eloko kolia nadi ata makasa kasi na misalela makasi mpona luka bomengo na ngai. Voilà masumu asalaki bamoni te akoki asala te. Nde wana tata mama baprovoke guerre oyo tozali na yango. Guerre oyo ezali na ntina ya 3 ans oyo président lakaki te dans 3 ans tokozongisa train na rail bongo tokoki kokende na baélection.
na motindo wana matondo bandeko balandi tokolikia tango mosusu mongongo nde sosolisi bino me bomoni bokala ya bilili ye botali soko moto aze kobetela lisolo yesi abetela yo kokataka te boyende bayebaka moto ya lokuta bo compare sika video ye ya mois de mai 2000 bo compare na maye nesongi ya nzila lobi na bileko ye pusani oyo aze na élément contraire aya kofanda na ndako ya mosala te soko olingaka mboloko te atokoliaka yango te atosepelaka pene elongi ya mboloko te kokenda te koloba koba aleki mboloko na mbango te nzoka na kati ya salle ya zo ambassadeur itinérant alaka wana Fredy Mulongo asengi cassette alobi po message na bino ezala interprété te bopesa ngai cassette nakokomisa epai ya Moze Kabila po naino toyoki makambo ye na mokili te que le message, c'était le message qu'il fallait pour les Congolais. Ce qui nous tue, c'est la manière dont nous copions les Occidentaux. Moi, quand je vois en ville, quand l'Européenne amène la jupe, la mini-jupe, les Congolais trouvent que c'est un modèle qu'il faut suivre. Et je vous dis que la cassette, il faudrait même la bande, me la donner pour que je donne au chef de l'État. Pour que lui-même voit, parce que les esprits mal intentionnés peuvent aller vous accuser en disant ils prônent la division. Parce que vous êtes dans l'esprit du chef de l'État qui met tout d'abord le Congolais au centre de tout intérêt. La guerre que le président mène, parce qu'il refuse d'être l'esclave de l'Occident. Il ne veut pas que notre richesse parte ailleurs. Il veut que nous-mêmes nous puissions forger notre avenir et notre richesse. Alors nous devons être conscients que nos enfants, si nous ne nous réveillons pas, même si nous-mêmes ne nous réveillons pas maintenant, ces enfants vont continuer à être esclaves des Occidentaux. Voilà le mot d'encouragement que j'avais. Comme je suis appelé à aller encore travailler, vous allez m'excuser, mais je vous encourage. Mais faites tout ce que vous voulez selon la loi. Respectez la loi et continuez à conscientiser le Congolais, le Noirs en général,
nous serons bien vite libres de faire ce que nous voulons sans que les Occidentaux et les autres viennent nous commander. Voilà, j'ai dit, Tetoze ko bundela kiti ya bokondi. Oyo bayebi. Soko vuva mwa voyageaka. Akokisaka formalité lokola bato yonso. Tuliaka mbongo ya leta te. Tosengaka stade de martyr. Poto kanisa ba martyr de l'indépendance. Na tango ya ministre Kambay na sport, Matata Ponyo na primature. Boyebi ete ba pima biso stade. Ba pima biso stade. Balobi ezei ya masano ya ndembo. Ezei ya mayanga nite. Mena sima na biso bino lokwa ngai. Bolanda te. Bato esusu bajoi pour vous dire que tango boze ko beta motuna bino po ya ko bebisa lokumu ya nesongi nzila eze boze ko pronostiquer na match ya rediffusion. Nesongi nzila bundela kama bele. Abandaka na bonzambe to limbolaka. Andongwani na ba pasteur, andongwani na ba imam, ba évêque, ba kimi. Azalaki kolaka. Soko to sisi spiritualité to kokenda na politique. Sima to kolanda ba homme de science. Mbokeze na ntenga. Mbokeze na ntenga. Mondela yebi bilaka. Jean-Marie Vanet Pazé Kolobango. Toyebi Fumuki Mbango Malamo Potolanda qui est de près. Nous l'avons suivi de 1921 jusqu'à sa mort. 31 Fumuki Mbango na Boloko. Mobutu Kumisato Fumuki Mbango na Bokangemi. Mondele accompagnant. Mondele motoya na ba photo. Potango wana moyindo akangaka photo te. Soka zongiselaka biso ba photo. Soka pesaka prophétie. Et utaki paina ya yebi. Alandi Fumuki Mbango, Manso Masakola et Kokisami. Indépendance na 60 et Kokisami. Président Yambo, Yami Bale Yami Sato et Kokisami. Atali Akayi Mosika Atali Nabilaka 4 hommes président. Moumba Kozalate, Misolo Mikoya Ebele. Peuple Yonso akoyeba origine na ye. Tango wana moumbo akozala te. Mondela yebi. Lokola misato eleki ekokisamaki. Yamine eze match sebetamaki. Wana ze kotala rediffusion. Akomi koluka kotia mitambo. Meto keba biso baindo. Prophétie kozalaka na deux alternatives. Soko bo rejeté, bo frôler yango. Et monisi bilembo kasheleki. Jésus roi a hérité trône ya koko David. Bana Israël ba rejeté ye. Bo konzelongo Israël kendana na Rome. Jésus a raté kozala roi physique, accueilli roi spirituel. Ba frôler prophétie. Tokolikia na baebon sobokolanda kane songia nzila. Loba bozala soif de pouvoir. Loba bozala motema mabe. Tango le sénateur Bemba Bimi. Tokolikia ata ba avocat ya Jean-Pierre Bemba Gombo bazaki na makanisi ya mboto ne songia nzila bimisaki. Ya koloba ifalaki ba libérer Jean-Pierre Bemba. Sokoro Yoloma ba quitté ye na décision en cour pénal international de ce pays. Et Sengeli ba dédommager Jean-Pierre Bemba. Mpo nini? Boko kakite ko kanga moto yaze sénateur ya mboka moko songolo en exercice. Bokangi 10 ans. Mpo bolo ba bo se trompaki. Soko ba quitté ye, c'est que ba se trompaki. Nzoka na 10 ans. Boleki si etango.
bana na ye bazangaki famille politique na ye bongo mokolo ne songanzira lobaki apesaki makanisi wana pona sénateur Jean-Pierre Bemba bolobaki te kakomi bembiste kasi falaki pe boloba yango akoteli Jean-Pierre Bemba pa pesi makanisi yantina oye tuluku ya bato ba yebaki kosala na yango te mpo nini bosalaki pe ba video te boloba Fumukusu komi bembiste tango kolobelaka Thomas Sankara po nini bokomaka pe mikanda te boloba akomi sankariste soko tolobi bolamu bosembo yeze mpo ya président Kabila 4 président et belisi bino motu mais beaucoup de AVC Mondela yebi lelo nazeko kamwa na kamwi tango chef de l'état poni dauphin na bato BDK babengi ngai bazomela ngai esali ngai motema pasi mais motema likundu ekofutaka te bandeko ya BDK etumba na biso toyeba bosala bambeba bosangena na ba musulman po bobuka bavula ya vuvamu soko tokotuna motuna na ba religion importée oyo nyokolaka bankoko islam azala to azala te soko azala acte bino bosala BDK ezena ba Kongo dia una bino botangaka ne mwanda semi akumisa islam alobi Fumukusu azeko mérité basala ebongo po atumbisa ki courant totuni bino bankoko ye islam ekataka maboko esika bazali basepela soko basepela kate bo comprendre sor ya lelo ya longi ne mwanda semi bino bandeko ya BDK bokei kokumisa catholique mosengo po bochola Fumukusu alobaki prophétie sikaponi dauphin ndenge nini bomoni ndenge bosuki est-ce que ata kondongwaneze entre BDK na vuvamu po ezalaka te metolobi ata soko vuvamu akoki akenda koapuye catholique bino bolingaka kolobela yaya vita kimpa o biso tolobi kimpa vita ya kimpa vita banani batumba ye ba missionnaire catholique kumu vita nkanga oyo bino pe bolingaka kolobela mingi banani bakata motu catholique et j'ai passé bakumbi motu ya kumu vita nkanga na Luanda na Nazareth temple catholique basali na yango culte obwakeli yango soy olei communion lelo ebele ya bato bazeko ganga bana bilaka biso bana ya mvuluzi mfumu kimbangu bapesi catholique raison na seconde nini catholique aluka bolamu ya peuple cardinal Mosengo asala na sénité soi-disant yé église au milieu du village tozonga na ino na elema côté ya régie lokwa toze ko beta nkota yoko tokenda na ino toyoka soi-disant moto ya lobi makambo yé c'est un opposant to église au milieu du village to landa bongo tozonga po ya ko pusa manaka bandeko babolingo boyokaki yango na lopoto po bino banso boyokaka lopoto nalobi te tango tozalaki mokolo ya lomingo ya mine ya sanza oyo ya décembre conférence épiscopale na conférence de presse moko ngai mei na Sainte-Anne tolobaka monoko moko tolingi te ku bato ya seni baproclame baresultat na bosolo ya
ba urne pe yango wana bomonaki conférence épiscopale eyebisaka bino polele ba irrégularité ezalaka na processus oyo ya boponi bato mpe nalobi boye polele soko totali motindo bapesaki biso résultat le 9 décembre na CENI nalobi te ba résultat wana elongobani na bosolo te mpe na bosembo te po tomoni makambo ebele esimbi malamu te. Je dis essentiellement deux choses que, à l'analyse, les résultats proclamés par la CENI le 9 décembre ne sont conformes ni à la vérité ni à la justice. La deuxième. Matondo bandeko balandi bouti kolanda bongo élément. Moto alobi wana aje moto ko rappelete. Bon soto yebi. Catholique soi-disant église au milieu du village. Oyo bolandi wana. Bolandi opposant. To bolandi mosali soi-disant ya Nzambe. Mais to bandi ko zonga te. Eteni moko to djoi mosala ya nesongi anzila. Eteni moko to djoi mosala ya catholique. Nanya bundisa politique à retour à l'authenticité. Cardinal Malula, catholique. A combattre na papa na biso kia mwangana mateta. Rien que po ya nzembo ayo na komitunaka. Banani babomisa Mbuta Lumumba. Catholique. Bango nde bateya Mbuta Lumumba communiste. Bango. Bobosani na tango musée Kabila 97 awa non loin. Basango bazeko kenda kosomba ba carburant plein. Poto zala na crise à carburant. Musée Kabila na embargo asali Ben Pes. Service national. Biloko zeko tekama à moitié prix. Basango bazui mosala ya kosomba masango pour akopesa bangulu à grande quantité alors. Huile pour akosala ba savon. Biloko yonso yemuza bundaki pour aller sa population. Bango bazeko somba. Bobosani awa na 1997, 98, 99 awa récemment au vie et au sud de tous. Te tozwa mayele. Tozwa mayele. Bati nkanda likolo ya inconscience ya baindo. Likolo ya pouvoir na opposition. Majorité présidentielle na opposition. Bato bakoki bakata na mitu. Nani na nani bakata ni mitu. Ba Congolais. Na ono ya nani. Na intérêt ya nani. Ya loposo pembe. Soko mondele amoni président Kabila mabe. Pona tango na ye bango fo bafuta nyongo. Soko président Bolimbisi mondele amoni président Kabila mabe. Mpo basali révision à code minier. Soko mondele amoni président Kabila mabe. Pour signer contrat na ba chinois. Soko président mondele amoni président Kabila mabe. Pour soi-disant tekeli soko ba iranien iranium. Bongo yo moindo. Yo fokota na intérêt ya mondele. Yo fokota na ngambo ya mondele. Asala nini epai na yo. Condition kaka okomela ke epai na ye réfugié. Condition ya yambo okomela ke epai na ye réfugié. Akosala mandoki akoya komeka yango epai na yo.
ba vaccin o ezeye ko boma akoya ko meke pa ina yo Ebola ye moto asali bolandaka pe ba médecin na bango mondela ibi ko landela banquette ata sima ya ba siècle aluka ko poursuivre bato basalaka crime kuna na Belgique bozena moto mobimba alakisa lino mbuta Lumumba alobi ndenge to bomela Lumumba ata nyama ya kanda akokia sala moto ndenge wana te to kati to torturer to beti masasi to kati mike to kundi esimbite to pindoli to tina acide tango alobaka balongola mbuta Lumumba linu balongola ki ebembe ya mbuta Lumumba linu to barachaki yango pendant bazalaki ko torturer ye alakisi yango aseki angweni te na mino ya suka nani akoloba moto akoloba te eleki normal. La seule personne à battre, c'est le président Kabila. Soka lobeli indépendance effective ya République démocratique ya Congo. Biso toko ina eponini. Soka lobi, nous sommes les descendants de Yakimpavita Fumu Kimbangu Muse Kabila. Mbuta Lumumba. Biso toko ina ye mponini. Soka lobi toko organiser l'élection na biso na financement ya biso moko. Biso toko inaye mpo nini soko alobi alors bomengo ya bana ya Congo tozala ba premier bénéficiaire na yango toko inaye mpo nini mondela la kaka Libi paradis alelo Libi bakoma ko telengana pona gaz carburant ko lobate ala kaka Burkina Faso paradis sima ya Thomas Sankara botala ndenga suki si Blaise Compaoré bato boni basala po ya ye na suka futa bango monnaie ya makaku misolo ya makaku banani bapesaka Jean-Pierre Bemba Mandoki asala rébellion banani bakangaki ye te babangaki Jean-Pierre Bemba adzonga mboka basangena na président Kabila déjà ne songianzila zena terrain a pesi eloko ya CPI sengia futa Jean-Pierre Bemba dédommage avec intérêt et pesi bango kizungu lelo sika tokomi bolimbisa bolingaka te toloba makambo ye mais tokokenda kozala baumbu te wapi basakoli baze koya batiaka kaka mbishi batiaka kaka mondelo batiaka kaka kal boyoka bango te empo ya kobangisa bino mpo ya koyinisa bino kombo kasi Fumu Kimbangu pe balobaka ze nganga ya nkisi te aze moto ya soroka Yakipavita balobaka ze ndumba te na kumuvita nkangelo komoko mopanzi mobomi na mbuta Lumumba communiste na le kwa nesonga nzira bolobi aze corrompi mpo ba créer rupture ya makanisi po nesonga nzira ko fongola bino makanisi ndenge toze ko fongola bino sika ko bisa bino catholique to bandeli po tolobaka yango balombala azena leçon ya amour ya kopesa na peuple congolais te non plus na peuple africain botuna bino bandeko bozena bandeko bakotanga ka école catholique à compte ya Minerval $400 mais ba professeur école catholique bazoka même pas $250 élève moko azeko futa $400 te bako banda ko bimisa bino tolobaka yango Rosichi Mangakenda tata na yalandi mokoni église catholique Joyi Mabonza bakenda ko tike pa ya barosi bo vérifier bako bimisa bato bokufa kwa basoso bako bimisa bato po batia moto bako bimisa bato po batumba mboka kasi tozala mayele
basengi élection baboyi machine à voter. C'est demander quelque chose de son contraire. Ko sengeloko na mobaluka na yango. Tozala mayele. Tozaki koloba. Élection est importante. Bango bazé na vision na bango ya transition sans Kabila. Pour mondele nda lobby. Te mebi soto lobby. Opposition majorité. Soko réellement bozé kolobo non ya peuple. Religion africaine azé na kati ya lobby. Président Kabila azé na bilaka. 4 hommes présidents. Bino pe bozé na bilembo politique. Kasi to fanda to sombiti na makanisi. To loba liloba moko ya ntina. Mpo ya République démocratique ya Congo. Tokoli ke tandeze ngonga. Kuna bakomi kotia biso pression na sima ya Roger. Mingi ya kolobeze kasi ntango eze kosala biso défaut. Tokosuki c'est la bino na élément ya prestation ya Nkoko Tshisekedi. Na niveau ya politique ya salaka kokai kosangisa bato na lopango aprete serment likolo ya Bible. Wane salaki nini kotia bato confusion. Mondele nda lobi na ye sala yango. Bato ndambo bakobima. Tshisekedi président. Ora yebaki ke apolaki. Totiki bino na élément yé. Mpo ya mboka Congo, mpo ya mabele ya bankoko ya biso. Peuple congolais, distingués invités, mesdames et messieurs, ce jour du 23 décembre 2011 marque d'une empreinte indélébile l'histoire de notre pays par le passage d'un régime dictatorial bafouant les droits de l'homme à celui réellement démocratique que le peuple congolais s'est choisi. En effet, en date du 28 décembre 2011, les élections présidentielles et législatives ont été organisées dans notre pays afin de donner à notre peuple le droit de voter et d'élire ses dirigeants. À l'issue des travaux de dépouillement du scrutin présidentiel, au moyen des procès-verbaux affichés devant les bureaux de vote, dont les résultats ont été récoltés tant par les témoins que les observateurs nationaux et internationaux, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba avait recueilli plus de voix que les autres candidats, totalisant 52,6% du suffrage. Les animateurs de la commission électorale nationale indépendante, CENI en abrégé, n'ont pas jugé bon, pour des raisons qui leur sont propres, de respecter et de rendre publique la vérité des urnes traduisant l'expression fidèle du peuple congolais relative au choix de son président de la République. Ils ont été suivis dans cette déviance par des animateurs de la Cour suprême de justice faisant office de cour constitutionnelle. Les animateurs de la Cour suprême de justice ayant affiché au grand jour leur allégeance à la cause d'un individu au lieu de la cause nationale, ont perdu de ce fait leur qualité de juges indépendants, impartiaux et compétents, leur imposée par les articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 19 de la Constitution. La perte de qualité substantielle d'un juge, dans le chef des animateurs actuels de la Cour suprême de justice, crée un vide d'animateurs pouvant à cette occasion solennelle recevoir le serment du président de la République. Devant ce vide d'animateurs d'une institution pouvant recevoir le serment du président de la République,
le recours à l'ordonnance du 14 mai 1886 et à la coutume constitutionnelle s'avère suffisant pour motiver la prestation de serment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, devant le peuple congolais, seul détenteur du pouvoir conformément à l'article 5 de la Constitution et au nom duquel la justice est rendue, article 149 de la Constitution. En effet, d'après l'ordonnance du 14 mai 1886, quand la matière n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales, les principes généraux de droit et l'équité. Comme dit dans l'arrêt pré-rappelé, dans la formalité de prestation de serment, la Cour constitutionnelle ne siège pas comme juridiction disant droit, mais comme témoin de la nation. Par ailleurs, il a été observé l'application de la coutume constitutionnelle en Côte d'Ivoire, où le président élu mais non reconnu par le Conseil constitutionnel a eu premièrement à prêter serment par lettre avant d'entrer en fonction. De ce qui précède, il praiera son Excellence conformément à la coutume constitutionnelle de prêter son serment en qualité de président élu de la République démocratique du Congo, et ce devant le peuple congolais témoin privilégié des résultats de l'élection et qui en prendra acte par voie d'acclamation. Excellence, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, je vous prie de prendre parole pour votre serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Moi, Etienne Tshisekedi Wamulumba, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, et de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées.
Tshisekedi Wamulumba, c'est lui qui est président de la République démocratique du Congo. Voilà, Dieu m'entend parler. Représente pour le peuple congolais l'aboutissement des 30 ans de lutte pour la démocratie et l'état de droit. Tout le monde sait combien l'intolérance, la répression des différents dictateurs qui se sont succédés à la tête de notre pays ont fait que les souffrances et la misère du peuple congolais n'en étaient que très grandes. J'adresse mes remerciements à l'ensemble du peuple congolais pour la confiance que vous venez ainsi de me témoigner après m'avoir reçu en triomphe dans les 11 provinces qui composent notre pays. Ce dont je vous assure, c'est que cette confiance ne sera pas déçue. Ensemble avec vous, nous allons construire un pays, notre pays, plus beau qu'avant. Et je compte sur l'engagement de chacun et de chacune de vous. Dans les jours qui vont venir, vous allez avoir droit à la lecture du programme de gouvernement que nous allons vous lire. Et encore une fois, comme je viens de dire, ensemble, nous nous mettrons à réaliser tous les points figurant dans ces programmes. Au nom de Dieu devant lequel je viens de prêter serment, je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous venez de me faire et je déclare close la cérémonie de prestation de serment de ce jour. Je vous remercie.